Merci, Kolo, merci, Nzambe na bon monde. Kolo na minimum na basakoli. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu qui combat toujours l'émission. L'homme de Dieu tenu d'abord à expliquer qu'est-ce qui se passe. Na kati ya église auto moni auto ba branamiste auto ba branamiste tu ba misaba aba médicien ebele auto bi to ka banzemu ya ba branamiste mo na mto wiki nzema ba branamiste ayoki abongo pe motema lelo na église messagère du temps de la fin bokanizate qu'est-ce qui se passe biso saka baté ce qui Branham a coûté déjà Bible si ba retirer Branham est-ce qu'il observe qu'il a sainte doctrine ou pas na habité si réellement azaki musala nzambe vraiment il faut qu'on m'a pas confuser autre. Il faut expliquer mon frère parce que là on sait ensemble. Église a un message, mon message à quoi. So l'église a un message sur la prénamiste qui n'a un message à temps de la fin. Il y a un message ni. Parce que donne un message, mon message à quoi au Christ crucifié, au pour la koufaki, mais tout dire qu'abat c'est quoi qui colle c'est pour ça y est, même repentance, délivrance et guérison. N'habite sur le message de les mais toujours on a makambo na bakimbangiste toujours on a musulman qui va baza kuna moi prophète Mohamed il faut Mohamed na bango so ya la sukina ni wa si ko to yesu na ba branamiste c'est qui bato baza di banda ya parole baza di banda cette doctrine bible bito adorer batuti c'est quoi que non tant Branham azala qui vivant alors ba que non mundela za supérieur mutu mwindu akobala na mundela akobala na mutu mwindu te izaki ba fausse message na nous parce que na mission nzambe eza mundele za mutu mwindu zaka batu moko baruti mais comme confusion tandis que nani nde frère na biso le fokodise ndem ta modi parce que ba biki non ba ko corriger prophète te ba ko corriger des zaka nzambe prophète aki ko sala pibere ce qui alobaki makambo eza na nzela te moto ko recadrer azongisi na nzela apôtre Paul ba Galati na ba Galati mokana Galati non ce qui mutu mse ko prêcher évangile mususu et ko tia fondement mususu à part ba prêcher qui azala modi mais ya ko modire baruti par rapport à quoi ya o moni ki ba frère batoka ba lifokodiciel azongela ne makamba ko yemba atique évangile parce que bana commis pasteur pour le ba yembi nyoso ba ba pasteur depuis que lifokodiciel commis pasteur ezaka ba gafe na saint doctrine so que moi qui ba bazwa formation pa ba to ba ju moké connaissance ya malamu ba te bango parce que même gafe moi ça na Brazzaville lifokodiciel ngai na kokebisa mingi papa ba wuti na ba frère na sur lifokodiciel surtout bato bazako ba responsable ba quitter Babylone. Apocalypse chapitre 18 verset 4 dit que non Babylone la grande mère des abominations. Angé yewana ena la kisibino maloba na ye kitisaka motema yango nakangami na boyi basusu. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mbona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana olongo na nzambe oyo babenga na makoni aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien Ifada thank you Fada cher mes fidèles balandunion sont toujours besoin kalibaku ya kwanda biso na kacha chaîne biso ya les Nazarien TV la cadre émission na bino table 5 Oeza présenté par votre humble serviteur Dadi Mokoya. Je dis un grand merci à mon PDG la servante de Dieu Mama Tiffany Mokoya pour la confiance en Pessina. Je dis un grand merci na Jires Mokoya Azaz Makana pourquoi pas toute l'équipe les Nazariens la Pessina vraiment merci et bien le table 5 dans un Mokoya pasteur ya Mokoya biso le pasteur Richard c'est avec lui nous allons nous entretenir tout
tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazareth TV. Avant de terminer l'homme de Dieu, le pasteur Richard, tout soigné par rapport à ma pause passer la carte à corps du Christ par rapport à ma pause passer la carte à l'église. L'église est comme au happy papa. L'église est comme au Kana, moi, boulou, que moi, au Kana, exact, l'autre moni, ma campo est bimi entre église des messages de la fête à pasteur Baroutina église où tout le monde est la panamiste moi boulou qui écoute entre bango pour film on a traité pour déborder pour ça va proprement tenir vis-à-vis pas pasteur Barouti. Je vais essayer de parler aussi avec le pasteur Richard et puis tout sur la paix maramou o ndenge pasteur de Nilis ndenge a bibi musique naie dans la singa qui ont Roger Bakasinga qui ont pour apprendre en haut tout selon vraiment la pasteur Richard vous approchez vous connecter avec l'homme de Dieu l'enseigne la régie à Tchèque vraiment d'abord quand il pose des films à Nzambe et ça la bande Nzambe comme ça comme on dit il y a la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambalo ya taba pasteur bakokata. Allez, Katela, Yambalo ya taba ministre bakokata. Okay, donc à Roland. Nazokatela Nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalingi na katela Nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipa. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Ça fait plaisir on a Philomène quoi monter ma vie c'était beau et ça fait plaisir à mon vieux les trois fois boss Jack pour depuis fin de chant on ça comme on dit et ça fait plaisir on sait la géresse on a assis ma caméra on va présenter l'homme de Dieu les défenseurs de doctrine les pasteurs Richard. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour mon frère, bonjour à Balandina Biso Les Nazareth TV, nous Balanda Biso partout dans le monde. On a apprécié bonjour on n'a pas à Amani Bongo depuis les États-Unis, on a apprécié Mbote et puis Nathalie na Suisse na Lausanne na Monisser, puis tout on a apprécié Mbote, na Belgique na Monisser, Gracia vraiment on a apprécié Mbote mingi et puis na Canada na Monisser Linda na apprécié Mbote mingi na Paris na Monisser Laili Benga na apprécié Mbote et puis quand on a Paris na apprécié maman Brigitte Mbote na Allemagne et pas ya couple Simon qui voloka ou mobile za apôtre Mosa za prophétesse na pesi bango Mbote puis couple Isabelle maman Isana papa Flori toujours en Allemagne na pesi bango toujours Mbote moza ebele vraiment bino so bino na pesi bango Mbote parce que bino pesa bino so Mbote moza tellement ebele ba bo misana ko dinga pasteur Richard aime les serviteurs na bino yeyo o misana ko édifier bino ko exhorter bino déjà Nzambe
Ok, merci vraiment. L'homme de habite toujours commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission sans tout camarade, sans tout camarade. Beaucoup de prières, moi, je finis par rapport à Baboni au Bazu. Il va pouvoir qu'on a en ce moment. Oui, Topesi, Kolo, merci. Nous avons un bon monde. Kolo, na minimum na basakoli. Parce que minimum papa, minimum maman, minimum bana, ici même maboko. Nous avons yonde nous allons salir Kolo penasé. Yahweh te recommande tant na maboko na yo. Bible bi ke peuple no yo mokondo enseigner ngo. Zambi na recommandé émission oyo tika mole mosantu apesa biso maloba mole mosantu a inspiré biso nini to koloba pona ko tipe peuple ba tolanda biso parce que Bible zo ba ke au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu kolobi ki loba na ngo bisela ki nzoto ya monde pona ko sauver monde ati ya tika ko mo kimbe zo ngapa na yo na kombo ne suma so zali mokonzi mo bateli po mo bikisi na biso to bi amen. Amen, l'homme de Dieu. Ok, l'homme de Dieu, tout le temps, on a sujet autour de la Mokola. L'homme de Dieu va défendre les doctrines. À chaque fois, on va passer par la catacorde du Christ, on a même on va expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que dans le Bible, il y a un ténèbre et qu'on renétait. Ça, à l'époque, tout le monde a commis, tout le monde a Pierre, tout le monde a Jean. Tout le monde a tout les disciples et Nzambe, très soit na té. Tout le monde appelle Paul à un ciment. Tout le monde a bien exactement. Mais pourquoi la carte église ou la béni corps du Christ? Nous quand nous disons entre bangote tout le monde a passé les Nzambe, nous quand raté, tout le monde a même été plus loin, même manié. Qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ? Donc nous allons de façon à est-ce que les shit? Il y a église, tout shit, il y a réveil pour le diable à régner, tout comme dans la fin du monde. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour la question. Et donc, on a relevé que ça va l'andi nabiso, ou ça va l'andi nabiso, la chaîne nabiso de Nazareth, ou ça va l'andi nabiso. Église, où je ne vais pas, église d'accord, église corps à monter aux autres. Mais dans cette église corps, église va venir église, où il y a Jésus à Koufa, à croix. Tous dans la même église. Vous allez bien à corps de Christ. Maintenant, pour séparer mon évangile, dans l'église corps, dans l'église locale. Dans cette église corps de Christ, on a problème des athées. On a problème des athées. Et puis, on a mon sa côte à rater. Bateau ba côte à on a bazar kaba eli au bazar destiné pour la Rome dessus. Dans cette église corps, problème des athées. Mais dans la carte va assemblée dans l'église locale, il y a pas problème des athées. Or, on a des bins qui défacent la sainte doctrine. L'église a le même Seigneur, même esprit, même enseignement, même baptême, même destinée. Wana église où dans un accord de Christ. Et ça n'a pas d'autre mais ça côté. Mais comment on a l'église sur le bord de confuser zali pour soit na querelle division, ils ont l'église locale. Bonne année. Où tu le belo comment que non l'église à Kala apôtre fier l'église petite confise habité. Nous avons discuté autour de la sainte doctrine. Ceux qui connaissent la salle, ils ont Jérusalem, discuter autour de la sainte doctrine pour la doctrine de l'obéi. Là qui a confronté. Parce que qui même esprit, qui même esprit, qui même Seigneur, même enseignement, même baptême, église qui bon. Il y a un monde qui kati na bango, ko wela na ko soit na ko bunde zakite. Ceux qui débat zali, pour discuter autour de la doctrine de l'obéi. Bataille de critique, doctrine sociale en ligne. Ah, ça, pour que la confusion entre les Grecs, les Juda, les Musulmans, les Musulmans, moi, confusion zalaki. Au moment qui les Juda, les Grecs, non, la circoncision na bango, qui na loi na bango, va conserver toujours loi. Au moment surtout mon l'apôtre Jacques. Apôtre Jacques mingi a commis mingi ba Jif, ba Juda, ba qui na diaspora. Alors comme il a toujours baki ka kama mafuta ceux qui mutabeli obenga baseba pa koler mafuta mais na suka ba que non prière à fois ndeko bikisa mutazobela cela veut dire balaki na même doctrine il va ba silwa le lo pona ndeto za na même doctrine okuta a na ensemble ba za na doctrine mususu a wa doctrine mususu a ba za na vision na bango OK église bango assemblée za ba église oyo ba bengi kombo ezo kimanga kombo église oyo eza ba vision moko pyramidale eza pena ba église zo mona ba église. Puis nous avons l'église pour vous autres qui sont là, mais ils ont l'église parce que l'église a le même Seigneur, même doctrine, même baptême, même enseignement, même destinée. L'église, c'est le relèvement, c'est la fête, il y a un mobile de Libala, ils ont la récompense, ils ont la reine millénaire, ils ont la félicité éternelle, la vie éternelle. Mais ce monde qui est l'église, ils ont l'église, ils ont l'église, c'est parce qu'il n'y a qu'à l'église
babi qui toza même esprit to so na pona ni ce qui makambo ezali to ko arranger bana nzambe ba arrangeaka totali intérêt à Christ biso nous allons effacer to tombola nikolo mais so moni ko tozo mona lelo na ba média tozo mona na ba assemblée una ba excommunier mutu una ba kabwani boy una terminer boy ni ba kino to komi na temps de la fête esprit a également les ko animer ba to lelo esprit a également esprit a erreur yango moni lelo ezo ko animer soit disant ba toujours benga ba serviteur de Dieu pour un bon serviteur de Dieu a racheté à kolo ou a brisé a taillé pas une mission pour na commémorer ba to na royaume de ciel. Parce que Moukanda Hébreu chapitre 12 verset 14 Bible dit qu'il recherchait la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Babi personne ne sait Dieu. Mais tant qu'on y querelle d'abord nous un esprit ensemble. Parce que dans Galates chapitre 5 verset 19 Babi ba œuvre de la chair okuta enezali jalousie ezali querelle ko ila na kuswana ba œuvre na chair yango euti pa nzambe te mais euti pa ennemi et puis to comme une attente de la fête parce que là comme sous diable a glissé ba faux serviteur ba fausse servante ba faux frère ba fausse sœur le kola ba faux ba comme belé ezaka ba tende ba faute na ba ndimi ya faux bazali o ba ba ko bongo la mitema te aye po azwalipa aye po bala aye po luka visa aye po luka mukanda aye po somba mutuka ndi ba faux bandimi bango vraiment ndima aye po luka royaume de Dieu. Parce que ce qu'on a besoin mbongo au connaît musala ndi bibi que c'est le travail qui procure l'abondance. Mais le cas parmi biso ba faux serviteur ba comme ba faux frère ba faux sœur yango zo mona toujours confusion ezali parce que to comme na temps de la fête ba to ba que no matière vacante le ba yango ta zo mona biloko to ba ke ko na biso comme pembe biso ba na nzambe futu za la éveiller tout à la que non ko a comme na ba porte parce que zo mona confusion za mingi na katia musala moto côté za mabengi biso. OK, merci vraiment l'homme de Dieu to ko ba toujours une émission l'homme de Dieu tenu d'abord expliquer qu'est-ce qui se passe na kati ya église auto moni auto ba branamiste auto ba branamiste tu bien ça ba médicien ebelé auto bi to ka banzemu ya ba branamiste tout monde mtu wiki nzema ba branamiste ayoki abongo pe motema lelo na église messagère du temps de la fin bokalizate qu'est-ce qui se passe entre église et ba branamiste et église messagère il y a quoi au juste église messagère on ça oui messagère il faut expliquer mon frère parce que na on sait ensemble église a un message mon message à quoi so église message sur la branamiste qui na message à temps de la fin il a un message ni parce que donne un message mon message à quoi au Christ crucifié au pour la kufaki de tout dire que lycée quoi que la c'est pour ça y est de repentance délivrance et guérison na éviter ce message sur les ailes makambo zo mona toujours les gana bandi ko so ba branamiste d'abord bible bino mokanda matike non to kenda mokimobimba to former ba tous ba disciples babite to no former ba branamiste to ki no former ba kimbangiste ba catholique non babiki to former nde ba disciples ça veut dire disciple ndo ba za ba disciple akolo o tozo c'est l'enlèvement nde tozo benga église mais ce ko ba to mo bengi ba branam oh so branam mais si vous comprenez bien babiki azaki prophète entre Dieu même na éviter pour que na vivre pour que na été mais to ka azaki prophète mais là on a la doctrine na ça rappelle pas du Timothée ndeni parce que tout le monde que Bible bina mokanda ya Éphésiens chapitre 2 verset 20 et lui que biso to tungami na fondement ya ba apôtre na ba prophète Jésus-Christ nazali la pierre angulaire évangile de mibalé parce que non comprend était c'est Branham ngwazaki Jésus parce que muté ko réconcilier biso na mo kina biso ga Jésus oya kufaki asekui Bible bina mokanda acte chapitre 4 verset 12 qui est na kombo boko pesa le biso to ko invoquer to ko bele na toka par kombo Jésus boso to ko tia Branham c'est que to kesanité na bakimbangiste bakimbangiste kuna basambela kimbamo yende nzambe tenge na molimo santu ainsi de suite mais comment la que biso totalami to tombola ka Christ biso toza ba serviteur de Dieu mais nazo ko même mukanda koretie zo loba yango okuta ke na un koretie kuna so ke na un koretie okuta ke ezaki na Paul azo kebisa batu ezaki na bandimo bazaki ba fanatique po ba minga za muta Apollo o minga za muta Paul o minga za pona Jésus mais po o muta Pierre mais tango Paul était qui gardien saint doctrine apôtre Paul ayona bi oh na comprendre binote est-ce que Paul azanani Paul muta kufila bino Apollo muta mataki na ko biso nous sotaka ba serviteur c'est-à-dire Apollo c'est au tia semence
Paul abwaki mai mais muta kolisi yango ye moko nzambe. Ozomona alingaka longola bandimi nesiba ki fanatisme ba serviteur parce que eloko na photo boya yango nga muta pasteur chate biso nyonso biso saka bate soki Branham akuti déjà Bible si ba clôturer Branham est-ce qu'il observe qu'il la sainte doctrine ou pas na éviter si réellement azaki musala nzambe bima iko koma ba confusion oti pour le moment mi ba Branham c'est bango ba mboka migaga mona ka bana ba brochure Branham alobaki bo non ngate ko Paul ba comme évangile na ba Pierre Bible sera clôturée. Biso tozo ya tozaka ba Ephésiens 4 chapitre 4 verset 7 à 11. Toza ba ministre la parole. Toza pona ko yite batu pona batu ba koma na connaissance za parfaite ko yeba kolo. Mais toza te ke to ya batu ba no sambela biso. Ndi ba sambela lo ba kiba. Bon, to longo na Babylone pona ni. Parce que na Babylone ba kumisa babi ke no marinde ya kufela biso foto to discipline pas mari. Mais tozo mona makambo na ba kimbangiste, tozo mona ona musulman. Qui va passer kuna Mohamed prophète Mohamed so Mohamed na bango so ya la so na nwa siko to yesu na ba Branham c'est qui bato baza di banda ya parole baza di banda cette doctrine Bible bito adorer batuti so kinga le pasteur Christian osambela boye nazaka na mission oyo Branham azaki na to ka même mission ko zote ba mais ko sambela so de biso sambela kaka kolomo oya sukufela kibiso pasteur Jean na kacho malobati na nga mo mki na malobolo bikeno ba banamiste bazaka na eloko moko Branham a dit ceci a dit cela mais surtout ça na tozongi na Bible et ya pe ba bando ça même temps on est arrivé à Jésus bando ebisa loi Moïse lobi boye loi Moïse lobi boye mais ça n'aura même eloko à l'homme de Dieu parce que bando pour ko référer nzambe bando pour ko zonga pe nzambe na loi Moïse loi mokasandi ke non biso fondement to zamba mo ye sur le bi ke non di commandement le bi ba yebise ke non loi Moïse bi ko zora mo sa muninga te ye sur le bo salela non ma bête batu na yango na bi ke na Ephésiens chapitre 2 batu shiko ba la nanga Ephésiens chapitre 2 verset 20 bi ke biso to tongami na fondement ya ba prophète na ba apôtre parce que na kati ya loi ba po Moïse wana ezaki ombre ezaki ka kolobela ka Jésus ozomona Jésus ezaki ombre tango Jésus ayebo na kati ya Nouveau Testament to moni siko réalité cela veut dire fondement ba apôtre mutu batie fondement na ba prophète bango biso ba to lelo to kuti la Bible si ba combien on civil déjà cela veut dire que doctrine mini c'est doctrine ko ba que non ko répéter kaka o ba apôtre ba sala ki na ba prophète ndala ko surtout na ba que non c'est ça ko so kinza na pesa na révélation comme ça ko spiringa mutu wana zana malade na prier pour na ye mutu na ba kanyivi ne pour na nini c'est ça mais que toi commencer la Bible na ko commencer parce que Bible c'est Nouveau Testament na Ancien Testament biso na époque de la génération na biso to kuta si ba commis déjà ni sto ka ko lobana ke ba to commencer makambo susu to komate Bible za dia clôturer mais so moni Branham na bi ce ka fait na époque ba Moïse na comment mais a vu une époque wana te époque ba disciple bazaki na Jésus azana ba moté bango basi ba komaki makambo nyonso ko espérer ki bango Bible za dia clôturer ko bana Genèse Apocalypse 6 yo ko so komate mais na mona kami so tana ba Branham même ndiko na biso ba ruto mona yazo te admisi brochure Branham alobaki bango se référer sur que na ba sainteté là est comme il a esprit également et puis comme idolâtrie bango ça eza so ba so mbela nzambe te c'est là ba so mbela banzambo ba yebanite nzambo ba sambela kana yebanite pour Branham ba ko Bible ni pas bige to sambela comme Branham so azaki mosena nzambe oui à ça l'époque na ye na mission nzambe pesa ki suki point bas yepake soki abiki akena lieu de repos so pa bikate azana ga tourment wana nzambe mo to kota kuna to juger zati mais bato ba kitani ye to mote ke nil pas bato ba rapasaka ba Pierre na ba Jacques batikala ko sambela Jacques l'église primitive ba ningu batikala ke mage persécution ba besoin ko s'adresser ka pa ya kombo moko pesa mela biso bikana mo babelo bateko Pierre to ba sambela Paul non okuta même apôtre Paul so tangi na mukanda je crois Acte chapitre 20 apôtre Paul na Barnabas ba komi na mboko Éphèse bana bano sambela nzambe mo daga komona Diane azaki sirène Diane apôtre Paul atali ville Éphèse tali bike ko partout patali mais Éphèse na bike na bino makambo so boliko kumisa ba nzambe mais nzambe bino sambela kana boyebite ngane ko sam na ko temi ko véritable nzambe ya kufase quoi ozomona parce que bato sambela banzambo ba yebanite mais apôtre Paul ba sambela na biso ki ba bondela pona mutumo zaki na koka makolelinga ma 8 fois taki koka Paul ya prier pona koka tamboli
bato balingo ya kopesa Paul na Barnabas ba offrir bango ba sacrifice ba boma bangombe ba offrir pa ba Paul ba kata bilamba ba bino non biso ko sa ba gambote oki ko sala ngote biso banani soka basali ba s'effacer ba tombolika Jésus ba biso peut-être notre bixi mais moto bino bobomaka na croix wana ndi muta sauver muto ko ko bino bozumuna. Mais Pasteur Richard, le tomoni Pasteur Barouti kuboya prophétie ya église oyo ya église auto lobela oyo alobi ke ya ba branamiste aboui prophétie ya Branham alobi ke non Branham prophétie oyo loba ke non ba mindeli baza super pa biso Barouti aboya alobi ke non biso na ba mindeli toza égalité toza égaux ba moko baba branamiste ba tomboki to mona ba komi même kulakila Pasteur Barouti mabe bazo lakile mabe l'autre monde ba lifoko du ciel bango tout même dans matière na ba komi kulakila Pasteur Barouti mabe comme vous voyez que les azamudi boina bo tout ça est-ce que ça peut aussi arriver ça c'est faux aussi que non église o ba lakila collègue na bango mabe et ce qu'on peut comme mambo. Bon, eza pas si nous frère tala ki ba vidéo na seki mingi eza nde ignorance monta modota mo ignorance eza passe mutuloko la il faut que dise frère na il faut que dise akoko la ke la batuma bete parce que d'abord Barouti na point wana na point ka ba ke non tango Branham azala ki vivant alors ba ke non mundela za supérieur mutu mwindu akobala na mundela te mundela akobala na mutu mwindu te izaki ba fausse message nanu parce que na mission nzambe eza mundele za mutu mwindu zaka ka batu moko elingo bateke mundela supérieur na biso te mundela za composé na esprit âme na corps mutu mwindu za composé na esprit âme na corps mutu supérieur mutu te na mission nzambe tuzande pas bible que non ozala grec ozala juif ozala nani ozala riche ozala pauvre ozala mundela ozala mutu komi mutu moko zomona tuzaka un seul peuple à part bana Israël pour ndinga de dispensation mais biso tout tozaka makilo so bakati makila rouge so bakati mundele poto makila rouge tozaka tout peut-être ba pour na éviter so c'est qui message mon diabolique le message diabolique ya nzambete pour na plan nzambe biso noso nous andeli moko na Rome de site kozala kaka ndenye moko zomona mais tant moye Branham na bango oba ke non mundela asifere par rapport à mutu mwindu na éviter na baki on a étationné mais tant Barouti ya ko se ressaisir alaxi batu ke non abou eloko eza faux parce que eza faux eza bibliquement te que mundela za supérieur wana na plan nzambe za bomote mais tant moye na moni frère il faut codiciel bazo le cas mon dire Barouti mais comme confusion tandis que nani nde frère na biso le faut codiciel ndem ta mondi parce que ba ba ke non ba ko corriger prophète te ba ko corriger des akanzambe prophète aki ko sala kibere ce qui a le makambo izana nzela te moto ko recadrer azongi na nzela apôtre Paul ba Galati na ba Galati mokana Galati kino ce qui moto se ko prêcher évangile mususu e ko tia fondement mususu à part ba ba prêcher ki azala modi mais ya ko modire Barouti par rapport à quoi ya o moni ki ba frère batoka ba lifoko diciel azongela ne makambo ko yemba atique évangile parce que banda komi pasteur pour le ba yembi nyoso ba kuma ba pasteur depuis que les faut dire comme pasteur ils ont ba gaffe na saint doctrine so que moi qui ba besoin formation pas ba tout bazu moké connaissance ya malamu ba te bango parce que même gaffe moi ça na Brazzaville il faut dire bazana ba tout ba maîtriser cette doctrine et puis même ceux qui ba branami c'est bazali banda ya c'est bazali banda pour baba ka bazana nzela baza ko zelanda affaire na kati église parce que l'église là muta sauver été à me ko quitter oh to on a benga ka Babylone on va quitter Babylone parce que prier na bango et comment focaliser pas ya Branham ikaona bango ba corriger Branham asali ba erreur rebelle erreur ka bi que non ndela mutu mundu ndela supérieur na mutu mundu mais ils ont déjà erreur il faut pas corriger moi mais comme dire espace mais mutu akadire il faut que c'est ça Barouti wana a vous dire par rapport à la vérité bien que peu Barouti on zaka na kata fausseté faut abima pe na Branham pour la libre fa quitter Babylone ce qui a bimi libanda ya Branham ndia kozala bien mais taka zaka na kati makama Branham eza na kati même Barouti ala peka na kati ya fausseté même bato so ba défendre wana bazaka na kati ya fausseté pour ki pasteur mo bazolo ba que non yende ya kosambela ka Branham ya kosambela ka Branham na zanzambe pa na Branham ou rien est-ce que batabaza sauver je ne pense pas c'est ça ba faux frère au bazako pour que bazana la vérité mais basi bazé gagner dans on dit que doctrine ezala ka moko
Remarquez que apôtre Paul azalaka na Jésus. Azala sika mona na 12 disciples. Mais après tant que Saint-Esprit a quitté ba Pierre, ba travailler, progresser après 9 ans. Nzambe okuta na apôtre Paul. Tant akuta na apôtre Paul, yé moko Nzambe azu appelle moko direct qui pas Nzambe a sololi na ye. Mais atindi akende pa Ananias, akende a prier pour na ye. Tant ba prier pour na ye, tant Paul a commis na Jérusalem, ba chrétien ba ko toujours na été. Tellement ba ne ko persécuter l'église, ba to ba se méfier na ye. Ti tant ba prier pour te pour Nzambe atalisi Matthieu Nestas, atalisi vision que non, bima awa ba ko tika la bondima yo te. Abimi ndenge akendeki abani ko voler na church. Baké na church bazo prier babi que l'église en church ezaki ba prophète na ba docteur. Tant molino ça dit que non, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour na musala ya bengi bango. Après ça babimi na bango bakei na mission batindaki bango. Mais Bible dit que na Galates chapitre 2 verset 1 à 2, il dit que après 14 ans apôtre Paul aye na Barnabas azuna tit ba mati Jérusalem. Ta ba mati Jérusalem, ba ancien wana église. Ba Pierre, ba Jacques, ba Jean. Na ba fandi, ba bi bon. Pendant 14 ans qui tu dis que apôtre ba nation. Au même ba païen, nini yo te qui comme message. Ya kana na ko exposer biso. Apôtre Paul ni ko exposer ba mo message, ko ta sa ba mo doctrine. Kaka ikokani kana oyo kola la kisaki ba disciple ba Pierre na ba Jean. Et que sanité ekokani ba bi ya solo. Aux appels apôtres, bah Jésus m'a pour la deuxième, bah confirmer qu'il y a apostolat naï. Akate qui m'a commencé de boni lelo évangile pour article la biso, doctrine va apôtre bâtiquer la biso, lelo bah branamiste baza à côté à cette doctrine, bazo tombe la branam qui va tomber la de Jésus-Christ. Ou à kufana quoi? Pas réconcilier peuple, tous les deux peuples baza qui loin, non baza qui pembe, avec réconcilier bah na Israël, na biso ba nation. Avec réconcilier biso le to komi mutu moko ozomona le lo ba wakino brana ezo pesa pasi tant zo ka bilo ka boye ba kolo batangi ba classe mais bazana ignorance style lo ba brana mis bazana ba ignora ezo le ke mo comme ça ba no le ba ya de le lo bazo zela ba kine na lac de fait mais ezo le ke la ngai même skanza bazo le ke la même ska brana manga za mo zo le ke la ni message à mon niveau avec le message attendre de la fin des messages à Branham. Bon message à croire, tu retiens mon place. Aux hommes là comment faut c'était zali et puis ça na tala ba fou da bato bango ba tenir sima na bango. Bato bazo c'est la moto mais soit disant que bazo c'est l'ensemble. Soit disant dans la vérité pour beaucoup d'avoir prophétisé mais esprit également prophétisant. Esprit également peut théâtre. Esprit également peut ça comme miracle. Après nous c'est basé esprit également ils ont quoi animer bango. Basé na kata fausseté ba pèse bango na longo du monde. Le baroute sali même baroute tabernacle comme ça maintenant pour faire na 2 heures pour espérer que Moïse si que tabernacle comme na kombo ya baroute aux hommes na niveau ya garima mais bato ba ko bazana kata ya nuit bazana kata sedu bazali banda bango ba se repentir ba longo na Babylone parce que le boss la moto bato ba kuna ba bikate. Ok, merci vraiment, Pasteur Richard. Vraiment, il faut que vous profitez de l'émission. Mot de la fait que ça ni conseil nous couper ça na papa Barouti, conseil nous couper ça na église où il y a pas de mystère et puis numéro de téléphone pour tout comme on a ramené. Ngai na kokebi sa mingi papa Barouti na ba frère absolu au ciel, surtout bato bazako ba responsable. Ba quitter Babylone. Apocalypse chapitre 18 verset 4 dit que non Babylone la grande mère des abominations. Mon peuple sort au milieu d'eux. Batunyo se bazana ba branami c'est ntobi kazate parce que bamba ndimi l'évangile la salité ntobi kazate ba ntobi kazate ba tchaka beauté te ba tchaka maquillage bazana wana mbamba comme hypocrisie vous bomba makolo mais bino la ba église la bino to mona lukana abeti yo ça c'est de pasteur Bible dit Jean chapitre 14 verset 6 Jésus va que je suis le chemin la vérité et la vie motoki koye pas kolo te so ya leki na nzela Jésus tabo ko motombo la branam ndeko na biso ndeko lolo na kumisa nzemo waimba lokola mose atombolaki nyoka motako kuna lisobe mwana na pate atombwa milelo pwetenga na yo tobikisama soki otali yokobikisama soki otali yokokangolama soki otali bomoi ko changer ye wana e na la kisibino
maloba na ye kitisaka motema yango nakangami na boyi basusu baboya Branham bandimaka Jésus sans Jésus mutu akobika aza te babranamiste bofuna pesi bino conseil mokili ekosa bino te même Branham esika aza nayebi te na juge te mais onayebi te soko relema atambola kati na kolo parce que lelo bato batikala koadore mutu nde bakimbangisi badoraka kimbangu ndenge bamisima badoraka nani nzambe na bango nani Mohamed so Mohamed eza pasi ndenge bata katoliki badoraka Marie eza bongo te mon frère. OK. Vérité eza moko faut to ba vérité pour to sauver bato. Branham akufela mutu te. Pasteur Richard akufela mutu te, Baruch akufela mutu te, Pierre akufela mutu te, apôtre Paul akufela mutu te, mais mutu akufela biso mobala libala wana. Ono yé wana faut to tia miso sur terre yé. Ndenge mozaleva qui sert pas kuna désert, de Jésus tombama au miso sur terre là. Parce que ça y est mutu abikazate. Ndenge na Jean chapitre 14:6 que non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Visa maboka Branhamite. OK, voilà. Manakati makambo da Branhamiste. Bozana ignorance makasi, miso za de okangabo, bo sapo bimanam. OK. Bo changer doctrine. Bo zonga na sainte doctrine. Vraiment ça la passe ni botala ke batu bele ba na perdition. Tala l'église ba ruti tala ba tout plein. Tala ozana limiter yo shikina siga ba cha aigle wana bazana kata fosete. Kola ta bikoli la jipa milai le belo hotel, mais kovala na sainte doctrine le bien. Doctrine était kola ta jipa milai, doctrine bi to pour na Jésus-Christ. Selon Mukanda Hébreu chapitre 6, on a verset Zokita. Babi qui ko abandonné basé à œuvre mortelle, baptême, baptême ni ba bandimi. Évangile ba bazan évangile à quoi? Ou bien évangile à Branham. Et c'est Branham ndi akufa pa na bango. Branham bazana ba règle, peut-être qui ko corriger, mais ngana corriger communauté na bango bimba. Bazonga na sainte doctrine, bandimela nzamba solo, oya kufa ki passé kui, oya za vrai parce que Jésus a dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Babi que parole est comme ça la nzoto, ya monde le baba ondimela. Branham zaka musali lokolanga. Sur azaka parler prophète, ngana za pasteur, tout ça la même émission, il y a parole, il y a ko exhorter batu, il y a ko enseigner batu. Point bas. Alors, à part l'évangile, là, on soutient. OK, voilà l'homme de Dieu numéro de téléphone, les applis, dis ça combien? Bah, tout le monde est vraiment énervé. Si on est dans la canda, ma casse, tout là, et bien là, tout le monde a fait la perdition à cause de la codiciel, à pour la baroute, nous, nous avons et puis à Sungabango, pour la Koufila, ben lui de Dieu, il m'a dit pour qu'il n'a perdition. Ce qu'on veut, on a passé, c'est bien, plus de 143, 99. 848 78 07 plus 243 99 848 78 07. So pe bino ba Branhamiste bolandinga bozana makamba oloba limura mana mobenga ngato partager na bino to naviguer na sainte doctrine et le lobito que les hommes critique to ta soki Branham nda kufela biso bino soki Jésus nda kufela bino Bible ndebi se tepeta ngoko malobanza melo bela biso no ba Branhamiste na ngo bobenga to solo na bino. OK, voilà, chers amis fidèles internauteurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa, pour la confiance. J'irai sur Zakina, c'est ma caméra, Alain Kiaka, dans Zakina Régie. Je dis aussi un grand merci à Joe MK, et bienvenue, bienvenue, Alvin Béa. On est toujours dans le balance émission, Bafwa, Bachala, Vitamine Collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela, Eli. Okay,